Fondation NZ de Balavo basalaki salongo na lemba imbu lobi eleki ezalaki somo fiston pero serf luzolo basalaki wana pour na ba détail. Qu'il est le soin, qu'il est le propre, des idéologies oyo. Fondation NZ de Balavo epona ya kotsa bopeto weekend nyoso po na bango babwe na bango vindu c'est-à-dire salité. Tozali bongo la quartier Njili Kilambo na commune ya Monga Fula Elemba Imbo. Fondation NZ de Balavo oyo ekuma makaipa na yemoko l'homme fort, la tempête du désert, jour ya ma famille, immeuble Amen de Balavo NZ, ba kisela papa soin, ba sala kibongo, bo bange na sala ngomokole samedi oyo uti koleka 30 mars 2024 na route de la paix. Car Kanege Bozali Komona avec un pacte d'idéologie na ndenge ya kosakana te. Pota la bino bako ba jeune fille oyo kitoko boye ba lula bopeto ndenge bazali ko palola balabala après ba nguruti yango ba la bala engengi lokola Egypto et comme lonzenga lokola Galilea. Ndenge mo biso esangani ndenge to mesana bo mesano ba samedi nyonso to zala rapona ko sala salongo en tout cas na ya lutte contre l'insalubrité na kati ya quartier na biso. Lelo tozalaki na étape ya kolekana lopango moko sima ya moninga pona nini pona ko récolter ba poubelle na bango moyennant un petit 500 francs juste pona ko aider que en tout cas environnement na biso ezala bopeto mingi et na yango to tozaki initiative wana elongo na ndeko président Ahmed Balavo yendaza initiateur en tout cas ya fondation Oyo yé a Tchaki quand même moi le beau qu'on a poche à Tchaki en tout cas la met dans la pâte voilà pour que en tout cas le lengue o toujours ça là et ça la mana le lengue o et longo bani donc volontairement pour la souci à mbo cannabis ya commune na biso est la propre donc tout ça on fait vraiment donc comme la tine na balveni donc nous accueillons volontairement tout ça là. Kasi lokola bazalaka bakolo idéologie basukaki kaka wana te bakota la parcelle moko na moko kaka ndenge bazali komona po na kolongola batiti bafulu bapoubelle eloko oyo esalama nanu te awa na lemba imbu mpe na Kinshasa mobimba boyoka bino moko population ndenge bakomunike boye epele na musala oyo po ezala otimo libulu wana ekotonda ata otie moto lere kozika esili matiti ekozonga nango liso nga na lemba imbu banana 72 musala oyo ekoti kaka sikoyo nani ekota te botika te po matupango ekozala soin matiti bana kozala lisusu te eza initiative moko ya bien parce que lemba imbu par exemple lemba imbu ezalaka na basanité na rai na bakwe ya nzela tout ça alors soki bino bajeune bokozwa initiative ya kolongola bato bamatiti salubrité et assainissement on peut être content. Donc nous sommes très contents de nos amis ici. Ah oui, boye nezalaka propriété kasi et loko tozali kosenga la fondation NZ de Balavo ezali ke bo continuer kaka boye bo lemba te fondation NZ de Balavo ba se poser pour la yango kei kwe